Bandeko ba journaliste Bandeko ba journaliste Boutou Anakolanda, directeur provincial à Kinshasa, directeur à Tali Makambo ya juridique na molobelo à travailleur ba travail nyonso ya régie des hommes. Likambo to kolobela awa tolingi ba konja ekolo bayoka biso malamu mingi penza tata mokonzo ya ekolo o biso banso tolingi mingi faci beton tolingi temisa na ye kende liboso po te bana mboka asisa manda na ya liboso ya mibale to pesa ye lisusu po to kopesa ye mais banguna bazaye ebele ba ko tia les bâtons dans les roues. Terrain oboza komona ezali bongo carrière ya sablière elingi koloba te zelo oyo eko sali sa régie des eaux na bisika nyonso azali kosala traitement ya mai ya surface mai ya ebale okozwa ba décanter ezali wana ba filtre pe ezali soki mai elongwe na décanter ekomaka na oyo tobengi filtre na filtre nde okokota masse filtrante ye akolokota basalite nyonso oyo eshapaki na décantation akangi yango masse filtrante akangi yango atiki bobele mai ya peto elekani na se kuna na sima batie chlore pe eau ya chaud batindi bongo na réseau. Mais tala mama ya likambo régie des eaux avant 1971 bolandaka malamu azalaki bongo kosala importation ya masse filtrante mosolo ebele bato bazali kutu mingi te baconsommateur mingi te consommation ezalaki mingi te. Mais banda 1971 banzengeneke ba ekolo Congo ba géologue na biso basali makasi basali ba recherche na Congo mobimba ndenge tokoloba boye kaka sito ya maluku mutu epesaka masse filtrante oyo okokuta yango epai mosusu na Congo te. Meme binguma bikolo mosusu batindaka bakompagnie na bango batindaka baya kosomba masse filtrante awa. Mais elongwa boni ndeko auti mosika na Chine na complicité ya ba service ya l'État o basenye ko protéger patrimoine ya l'État ou ezali régie des eaux domaine d'utilité publique. Les lois lo banabiso ke régie des eaux longwawa eza site na yote bazu ba soda na ba policier ba tieli bango kuna ndenge toyawa soki ezalaka mampinga ya biso te mbele kutu tokomi tosala tozo ata ba image kuna te ndewa kutu tokoti te tokomi lokola bapaya na kati ya lopango na biso moko. Ce n'est pas normal tata mokonzo ya ekolo congolais ni na kolongwa lelo akende na Chine akende kokamata mwa ete na mabele ya kompagnie ya ba chinois bakomisa yango ekoma ya ba congolais babenga na ba chinois ekosalema te yango wana tokobeta ntangwa